que tant qu'on a ma fout à la terre, ça nous ça. Chilombo, Chilombo, Kamere, Kabuya, Bakokimate, Kabuya, Chilombo, Asa viva, Kabunda viva, Ntai, Nani mulibi munane ya mboka, Nani mulibi munane, Nani abomi mboka, Nani abomi mboka, Nani musala na yaba voyage, Nani abomi mboka, akokendete, Alliance, parti de la rupture, parti de la résilience, parti du combat pour la démocratie et l'état de droit. Alliance pour les changements, alliance pour les changements, alliance pour les changements. C'est le combat de la liberté. Maman, mon toi, mon yon, maman, président, ça mon yon. Papa, vive, c'est Salomon. Maman, palais, ça mon maman présidente, maman, assez viva, assez viva, oh assez viva, Longonia na membre nyonso ya Alliance pour le changement na après-midi à lelo. Merci na ba militant nyonso ya Alliance pour le changement. Longonia na lobaki ya bino nyonso. Euti epa ya président na bino, le président Jean-Marc Kabunda, l'héros vivant. L'héros vivant, oya pesibino mbote lisusu tobeti maboko esika azali pona koyamba mbote ya president na yo oyo olingaka mingi moto aloba non etikala pe non moto ya ba vérité 520 giga eyokani. J'espère que bayokinga bisika bazali les apprentis sorciers. Nazana problème na ba apprenti sorcier mboko kwa lelo ba oyo ba kuzo exercer premier stage na bango, alors basi ba échouer lamentablement. Parti na biso oyo boyebi parti à peuple congolais tozo kokisa tozo silisa mbula oyo na décembre lelo le 7 boyebi ke milulu ya poko lelo tolingaki kosala yango le 9. Le 9 ezali date moko historique. Etikali na ba annale ya République démocratique du Congo.
le 9 ezali symbole, il y a bravoure, il y a moto, leader, un grand leader de tout le temps. Je cite l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound. Ezali symbole, il y a bravoure naye, il y a détermination. Le 9 ezali mukolo va condamner qui est, pe akendaki librement avec courage. Akei azo pesa mbote na peuple parce qu'il y a communion kana peuple. Assez viva. Alors kanga date le 9 ndeto lingai to sala milulu yo tozongi siango mwa sima po lelo eza samedi. Assez viva. Assez viva. Nalobi merci na moto nyonso. Na ba oyo nyonso baye, ba invité, ba membre, merci. Mbula esili. Mbula esili peuple congolais na pasi. Mbula esili peuple congolais na souffrance ezangi kombo. Souffrance eleki tolukela yango kombo. Mais bana ya ase babundi. Mbula mobimba, mbula moi. Ba transport, ba mbouteillage oyo ya satana. Oyo ya ba apprenti sorcier. Ba sens unique ya ba apprenti sorcier. Oyo etungisi peuple congolais, etungisi bana ase. Mais nzamba zali tokomi na suka mbula. Alors, pourquoi na lelo tokei na mama ya likambo. Mama ya likambo elobi matinée de recadrage. Lobana nous matinée de recadrage. Recadrage lobby, hein? Redéfinir le projet. Kozongi sana molongo, oyo ezali ba projet na bango lokuta. Recadrage ezali redéfinir le cadre. Ko cadre wana ya bango ba apprenti sorcier. Ponga lelo naza na problème kana ba apprenti sorcier. Ba oyo bazo exercer premier stage na bango. Alors, toyeko redéfinir cadre. Ko pesa yango signification nango oyo esengeli. Po batanga ka constitution te. Bango batanga ka mibeko likonzi te. Baza ba oyo tobengi ba illettré constitutionnel. Osa yoka kombana. Na lobby bango batanga ka constitution te. Balakisaka mboka ka boye batanga ka yango te. Lokola batanga ka yango te bayebi mobeko likonzi te. Lokola bayebi yango te tobengi bango ba illettré constitutionnel. Benga bango bongo a partir de lelo. Benga ka bango bongo ba illettré constitutionnel. Yango na toye ko redéfinir cadre. Mboka na biso ko beba bo ete biso tozali. Assez viva. Assez viva. Assez viva. Nanko kaka ndengo lobi ekozala pe kaka bongo. Alors pourquoi na lelo na cadre ya recadrage tozali kolobela ba point oyo nazotanga. Tokolobela liboso situation juridique ya président na biso Jean-Marc Kabunda Kabound. Wana eko raté. En tout cas pour limbisa ngai wana ekoki ko raté te. Alors, deuxième point, tokolobela gouvernance chaotique. Il y a régime Chilombo. Gouvernance chaotique. Gouvernance façon na bango ya ko gouverner ya ko gérer. Nyonso eza dans le chaos. Oyebi chaos elakisi nini? Chaos elakisi mutu moko na nzela ba nyongo eleki azoyeba ndenga ofuta te. Alors asesengani. Atne bangala balobaka telengani. Nde chaos aza dans le chaos, dans l'impasse. Cardinal Mbongo alobi dans l'impasse. Bayebi suswele kwa kosala te. Alors gouvernance chaotique yango tozo recadrer yango lelo. Na kati ya gouvernance chaotique tokolobela le social du peuple. Assez viva. Na kati ya gouvernance chaotique tokolobela la sécurité ou bien l'insécurité dans le pays. Na kati ya gouvernance chaotique
justice est malade. Mais ngana yepsi bango ne ba malade. Assez viva. Assez viva. Assez viva. Assez viva. Président Nabiso na lobby azo souffrir. Président Nabiso le colère vérité na ye nde ba ye kokanga ye. Parce qu'il a voulu de faire le cadre. Il a voulu donner l'état de la nation. Tango apesi état de la nation en tant que député élu du peuple, en tant que opposant politique, apesi ité na ye alobi vérité na ye par rapport à l'état de la nation. Yangoti na bakangela kie. Tango bakangeli ye aye ba accusé ye abandi ko samba na cour de cassation. Ko sambisa ba sambisi ye ba violer mibeko nyonso. Ba violer mibeko ya constitution mboka na biso, ba violer mibeko ya libanda des traités internationaux, ba violer ba loi internationale oyo ezali ko pesa ye droit ya ko vivre na liberté na mboka na ye. Alors tango ba violer mibeko nyonso bango ba yokaka te ba zuye ba tie na prison ya Makala. Tango ba kangi na prison ya Makala, Cour de cassation et assigné qui est déjà en résidence surveillée. Mais Batikali ko appliqué en côté, il n'a jamais bénéficié de cette assignation à résidence surveillée jusqu'à ce jour. Ba violer les sous mobeko, ba violer mobeko oyo et ya Cour de cassation oyo ils ont ça là que mutoza na droit ya ko bénéficier assignation na ye. Assignation prononcée dans l'ordonnance na bango moko, mais ba violer yango, ba boy koto sa yango. C'est comme ça que le président Nabiso s'est retrouvé dans la prison injustement. Assez viva. Alors, bati kuna loko la prisonnier politique. Ya M. Chilombo. Alors, ba miyibi bazali banda. Mais ye a ibité. Abouki a détourné mbongo ya l'état te. Abouki Kessi à l'état te, mais à se retrouver dans la prison pendant que ba voleur, ba détourneur, ba zalibanda, ba ibi ba millions, na ba millions ya peuple. Assez viva. Alors par rapport à la situation à président Nabiso, Tolingi Koloba Boye. Alliance pour le changement. Toko ménager effort bon côté. Toko kangama bon côté. Toko kende na bango tina suka jusqu'à ce qu'ils vont libérer notre président national. Tosengi libération immédiate. Il y a président Nabiso Jean-Marc Kabound à Kabound. Pour bako quitter kokangaye injustement et commis acharnement. Acharnement wana politique. Oyo basali envers président Nabiso biso bana aseto kondima yango biso bana aseto kondima yango. Alors to sengi na peuple to telema pona kobundisa moini kino na suka jusqu'à ce que bakotika président Nabiso Jean-Marc Kabunda Kabundi. Assez viva, assez viva. Tolekina lombangu na point na biso ya mibale o ezali gouvernance chaotique. Assez viva. Assez viva. Gouvernance chaotique ezali pour vision exacte. Ils n'ont pas de vision claire de l'appareil de l'État. Par comme il a beaucoup vision claire exacte. Lorsque la vision exacte, gouvernance peut être malamouté. Pendant que bango bazote pas. Oh, maternité gratuite. Oh, éducation gratuite. Nyonso wana eza ba illusion. Le peuple souffre. Peuple azako souffrir. Peuple azozela ba solution. Ya ba question na ye. Azozela ba réponse. Na ba question na ye. Peuple azozela nini alia. Peuple azozela alia. Azana nzala. Wapi bambisi balaka kibiso. Thompson balobaki ekoya na fin
de l'année. Wapiango. Kaka ba promesse mbisi ya kate. Peuple azozela amoni angote. Assez viva. Ba infrastructure estongami te. Tango bango baza ko vivre na ba illusion. Peuple azo souffrir. Nzela ezate. Le kaka bambaro o mona eta nzela. Le kabo kasa o mona eta nzela. Kende wangata, kende ville, grand marché, assez viva. Kende tina kitambo mona ba eta ya nzela. Soki kaka capitale ekufi boye. Bongo intérieur eza lolenge nini. Ba enseignant baza na grève à tout moment. Enseignant oyo alakisaki okokoma na kotanga. Yo lelo o négligé. Pona oyebi tina ya kotanga te. Yango wana ozomema mboka na chaos. Le pays est dans le chaos. Assez viva. Assez viva. Nalobi lisusu. Assez viva. Natura bino motuna. Assez natura bino motuna. Mbongo ya biso ya ram baibaki ezali wapi? Mbongo ya ram baibaki biso. Est-ce que bazongisa? Mbongo ya jeu francophonie. Mbongo ya jeu francophonie eza wapi? Est-ce que bazongisa? Basala nango nini toyebi te. Assez viva. Eza kaka projet 100 jours. Eza kaka projet arame te. Mais eza pe 100 jours. 100 jours. Projet à 100 jours. Et souka wapi. Alors tozo kende kolobake, ce régime a échoué. Lelo bunagana ezali occupé ti lelo. Balingi bayebisa biso nini. Ba territoire na biso ya est kozonga mokolo nini. Mokolo nini batu ya est bakopema. Basali ba camaraderie na bango po bateka mboka na ba Rwandais. Bateka mboka na ba Rwandais. Alors lelo toye lelo po topesa bango carton. Topesa bango carton. Anani azala carton rouge pembeni wana ala kisa. Carton rouge yango wana, ba carton yango wana. Topesa bango carton. Oyebi carton rouge ala kisi nini? Olongwe. Carton rouge ala kisi olongwe. Ale tozo ba carton rouge. Tolo ba alongwe. Alongwe. Oye, on s'est concentré sur l'essentiel. Yo keina ba accessoire. Est-ce que changement de constitution n'est pas ça va tout libre? Est-ce que changement de constitution n'est pas ça va tout misala? Projet à la kaki ba jeune projet ya misala 6 millions d'emplois à la kaki ba jeune. Est-ce que bozu yango? Topesi un carton. Topesi un carton. Assez viva. Balobi o constitution na biso ezali a malédiction. Ah, ye tata wana lobaki likambo boye. Ye moko aza député sur base ya constitution wana. Ye moko banomaki informateur sur base ya constitution wana. Alors, si le logisme est correct, toi tu dis que la constitution est la constitution de la malédiction. Or, toi-même, tu es député sur base de cette constitution. Toi-même, tu as été nommé informateur sur base de cette constitution. Donc, c'est toi-même qui est maudit. C'est toi-même qui est maudit. Ton PC est carton. Ton PC est carton. Au lobby, constitution la biso est en lambeau. Constitution en lambeau, yo prétend qui servait sur base de la constitution. Or, on a le pouvoir sur base de la constitution. Donc, constitution est en lambeau. Yo mo konde, on a lambeau. Ton PC est carton. Ton PC est carton. Mon sous au lobby a commis va revoir constitution, va changer constitution. Constitution va changer. A fundi église catholique bazui mbongo bazui. Oh papa, ote ki bokonzi likolo ya supu. Ate
ateki bokonzi likolo ya supu. Ateki bokonzi likolo ya supu. Topesi ya carton. Topesi ya carton. Assez vivant. Assez vivant. Mame, mama. Oh, mame, mama. Comme ça là. Oh, si ça n'a pas qu'à basali le côté. Oh, si ça n'a pas qu'à basali le côté. Pas comme ça là. Mame, mama. Pas comme ça là. Mame, mama. Pas comme ça là. Kabunde le président. Pas comme ça là. Kabunde le président. Pas comme ça là. Oh, la justice est malade. Est-ce que combien ça a coûté les états généraux? La justice. Combien? Ce qui a coûté combien? Quelles sont les recommandations aux états généraux? Quelles sont les recommandations issues des états généraux? Dans mon état général, Ezali, gouvernement a organisé pour faire porter la magistrature chapeau et changement de la constitution. Eza réunion na bango, basali moziki pour faire porter la magistrature au Ezali chapeau et changement de la constitution. Bafundani bango na bango. Bafundi rapporteur na commission na e. Bafundi pour la recommandation après ça qui magistrat baboyi yango. Alors résolution yango eza nini? Résultat eza nini? Mbongo wana bakokai kopesa la peuple congolais batonga mwanda monzela mais bake kobebisa ngo kaka pamba. Au changement de la constitution, yoko changer la constitution, le changement de la constitution. Tikangala Sabino. C'est un acte de haute portée historique. Yoko changer la constitution, il n'en est pas capable. Ces gens-là ne sont pas capables. Ezali acte moko ya haute portée historique. Yoko changer ngo kana pété. Yoko mikana ko changer la constitution. Akimi akeko pesa sango na intérieur. Akimi Kinshasa po ayeba kibana mwamba bakolinga te. Ayeba kibana changu bakowolola ye. Akei na intérieur akeko annoncer yango kuna. Il fallait annoncer awa na Kinshasa. Il fallait sala awa na Kinshasa mona ndenge bana changu ya mwamba ya funa pe alokunga bakowolola ye pe bakoganga. Assez viva. Alors biso topesi longonya na ba force politique et sociale. Oyo basala ki déclaration na bango. Tozali ko encourager les hommes de Dieu. Le cardinal Ambongo. Tozali ko encourager le Senko. To encourager pasteur Roland Dalo. Oya lobaki likambo ya surfacturation. Bako surfacturer dossier ya Kinshasa zéro trou. Ezala ki facturé na mbongo ebele. Bango babakisi mbongo ebele koleka. Moyena tangela bino ba chiffre awa ezate. Wapi mbongo? Surfacturation eleki na mboka. Oyo mboka nini? Nous disons que ce régime a échoué. Le régime Tshilombo a échoué lamentablement. Au lieu de se concentrer sur son échec et de faire le bilan, il y a Monsala Naye, aye biangote, il y a Keikaka changer la constitution. Comment tu peux changer la constitution pendant que tant que la constitution est là, tu l'as violée au jour le jour? Nicolonios osons violer la constitution. La constitution qui existe, ils ont violé en gotango nyoso. Mais oh yo lingi ko sala ndoko violé en gote. Oh yo lingi ko sala ko violé en gote. Alors nous disons non, non, non. Constitution nabiso ba ko changer yango te. Alliance pour le changement. Tolobi constitution nabiso ba ko changer yango te. Asala nanu bilan ya mandala ye. Après ça biso ba résultat. Tomona pour ba résultat est visible. Échec sur échec.
partout échec sur échec. À l'est, insécurité. Bandeko na biso à est, bazako kufa au jour le jour. À l'ouest, Mobondo. Si le peuple congolais a wapi, alors que c'est son droit constitutionnel de protéger le peuple. Qu'on peut sa peuple lipa, qu'on peut sa peuple qui met la paix, la sécurité. C'est de son droit constitutionnel. Mais wana a évité, il y a azaka kana changement de constitution. Ako changer yango nanzela nini. Ako changer yango wapi. Il y a échec total. Yango na lobby, topesi elisu sous carton. Topesi carton. Rouge la kisi longwa. Rouge na stade la kisa kanini. Longwa. Ça veut dire aux sous l'excusité. Parce que ma personne avertissement au kakate. Les lobbies sont topesi rouge. Longwa na terrain. Tika Montomosusu, Akota, Tika Jean-Marc Kabunda, Asala Nini, Akota, assez viva, assez viva, assez viva. Nalingi koshite, na koshite na kolobaboy. Alliance pour le changement. Totalement, soyons prêts. Alliance pour le changement, soyons prêts. Soyons prêts pour faire échec. Il y a un régime Chilombo. Oyo et ici peuple congolais, passi. Régime Oyo et ici peuple congolais, passi. Ton pessi un carton rouge déjà. Yango biso tous à la prêt. Donc conscientiser l'ibota et bana Congo. Pour na kosala échec. Ko barenzela na ba oyo balingi ba changer constitution na biso. Tolobi ne change pas notre constitution. Tolobi ne change pas notre constitution. Assez viva. Assez viva. Alors, totelemi biso nyonso. Totelemi biso nyonso. Assez viva. Assez viva. Alors, tosengi na ba leader nyonso politique ba s'associer na biso. Oto mema combat oyo kino na suka tokolemba te tokolala te tokofungola miso pona ko arrêter échec oyo ya mboka na biso. Likambo oyo etali mboka, likambo oyo etali constitution. Merci mingi. Betela mama maboko, betela mama maboko. Tombola carton rouge na tombola carton rouge. Mama azali Mama azali ko kitavanda. Tozali ko pesa bino merci pour être boyaki. Topesi merci la nationale, la fondation Fiston Tchofu, Vision Kaboun, fondation Francine Mopeti. Ok, ndeko mopandisango ndenge uti koloba lazali au cadre président fédéral ya Mwamba ya Alliance pour le changement oyo ya mwana mboka oyo tozobenga le mythe président national Jean-Marc Kabunda Kabunzi. Soki tosangani lelo nesiko buni bokomi eza pola ko éclairer population makambo ezoleka na régime oyo parce que biso lokola bayi opposant toye na makambo oyo tokoki koloba tolobi boye pour la position de l'Alliance pour le changement. Likambo ya liboso leki na motu ya makasi c'est d'abord libération ya président national Jean-Marc Kabunda Kabunzi oyo bakanga ye injustement jusqu'au jour d'aujourd'hui aza na niveau ya prison ya Makala, centrale ya Makala oyo aza wana sa document za ko attester que président aza na problème tête. Ya mibale mbele ya makasi oyo ko pesa ko tuna ngalo ko la motuna par rapport na makambo yo ndeko Chilombo Kabuya bao nyonso bazala kati ya union sacrée baza kopotana biso tolobi likambo wana eza bandeko na biso bazangi mayele pamba te ndeko Chilombo na premier mandat na ye ayebisaki boye soki sécurité eza garantie te tolobaki a échoué et puis sécurité ezalaki te jusqu'au jour d'aujourd'hui est-ce que eza na maboko ya mwa groupe muke
ya bato ya M23 et puis ya nanga baza ko contrôler ya mibale tango aye kozwa au lieu aluka kolamba population aluka kobongisa makambo nyonso oyo ya kokaki te na premier mandat amanyola pa bongisa yango ake lisusu kokwea na esika ya mabe oyo lelo alobi basala révision et puis changement ya constitution biso tolobi boye ata soki topesi ye ki a chargé mais lelo oyo na mboka na biso ndenge tozotambola mboka eza ya kokabwana vie sociale eza mabe emploi eza te kolela vie sociale mabe makambo nyonso ezotambola malamu te na kati na mboka na biso bongo ye akokenda kaka kokenda kotouche akenda kotouche mobeko likonzi ya mboka oyo totonga yango epuis liboso ya kochange ezalaka na makambo ebele oyo tokoki komettre en place